Ingeta, Ingeta, la famille Ingeta, Bokoto, makambo sur makambo, ya somo nde ya somo, ya koinda nde ya koinda, ya kobeba nde ya kobeba, ya kosala somo nde ya kosala somo, na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo, toye lisusu na basango, toye lisusu na ya somo, toye lisusu na ya kolelisa, toye lisusu bandeko nanga na ya kosala pasi mingi na motema concernant musala nzambe ya tongo na kombo ya évêque Pascal Mukuna. Qu'est-ce qui se passe que passa nini lisusu na dossier ya pasteur to évêque Pascal Mukuna bandeko nanga eloba ta bandeko mosusu ke mama Étoiline yo zanga ka matière te yo zanga ka dossier te bandeko nanga moyen na zanga matière ezate moyen pe na zanga dossier ezate moyen pe na loba ke non lelo matière ezate po matière yango moko eyaka epai na biso. Na yebisaka bino toujours que non mama Étoiline alukaka na ye matière te nga na kenda koluka matière te mais matière eyaka toujours kolukanga soki matière eye kolukanga en tout cas la famille na pete nyonso na kitoko nyonso na koya na facilité na sala nanga émission eza bongo toyaki kolala tolamuki bandeko nanga na makambo concernant évêque Mukuna bandeko nanga nzambe makambo yo na yebite. Avant na kokota na mozindo ya dossier yango ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso, oyo penza toloba kanabiso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi. Sans oublier madame Naz Kazadi na système P na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille toye awa na makambo ya pasteur to évêque Pascal Mukuna bandeko na ngai makambo oyo esalamaki na église na ye. Baye koye la pasteur Mukuna mwana moko azalaki ya kukufa pasteur asambeli mwana wana asekui. Mwana ye kosekwa alors eye kosala moto ya makasi sur les réseaux sociaux eye kosala moto ya makasi epai ya bandeko na biso ba congolais bantu balobi eza video ezalaki nango monté eza pasteur Mukuna oyo aye ko sekusa mwana te eza ba prière na yete ezake bafutaki garçon wana mbongo donc ba makambo ebimi ya somo ya kobangisa ya kolelisa pe ya kosala pasi mingi na motema. Kande boyebi nga naza na nga mopanzi nteke naza mopanzi sango donc soki matière ezali nakoya na nga na pete nyonso yango lelo na yeli bino video yango bandeko na nga en tout cas na olinga nanu avant to ya kofinga avant to ya kosabola ndenge to mesana parce que biso ba congolais eza nango na tire na biso ya koyaka kofinga avant to ya kofinga pe kosabola musala nzambe totala nanu video makambo nyonso ndenge lekaki ndenge baosambela pona mwana tout nga ya bino mama Étoiline nakoya komeka kosala analyse na sima tolanda et on se retrouve juste après.
Que personne ne s'assoive, s'il vous plaît. Amen. L'homme la voix la puissance de notre Dieu. Voyons les bien-aimés qui sont entrés ici. On m'a demandé même qu'on les fasse sortir. J'ai dit non, laissez. Le reste, c'est Dieu. Nous allons prier au Etikali Zambé. Les serviteurs de Dieu vont descendre là-bas. Nani fiso kote nenze munini. Nenze munini ya magie même bisona. Alors bien aimé, Badingami, soyez concentrés s'il vous plaît. Les bien-aimés peut-être ont appris qu'aujourd'hui Zambe na kembe wapesi biso pouvoir ya kopengana na ngwesi kopesa mitindo na bando papa mwana obaye na ye alamuka nguya nyonso ya mulili epakatamu pango na kombo na Yesu tolingina quartier bafandi tolingina famille tolingi partout bayebeka Yesu azalopigo na bonde na kombo la Yesu amen obuche Yesu yo yakosa molimbe ye yakosa sambe neveke yo yakosa mama baleli
Je vous avais dit que Zambalo. Je vous avais dit que Dieu a dit. Entrez en prière, je vais faire des miracles qui vont étonner. Quand ces bien-aimés sont entrés, on va leur donner le micro. Ici, ils étaient assis. J'ai demandé au pasteur Papi, c'est quel cas? Pasteur Papi me dit que à la ligne où je vois l'enfant est déjà mort. Papa Kana s'est venu ici. Il me dit au moment où nous prions, en tout cas que je le fasse sortir. Qu'il sorte, qu'on les fasse sortir, qu'ils partent. Moi aussi je lui ai dit ceci. Si nous prions, faites-les sortir. Faites-les sortir, qu'ils partent. Donc on devait déjà les faire sortir. Mais si on prie et que Dieu ne fait rien, vous allez les faire sortir, qu'ils partent. Au moment où l'a amené ici, on me dit que l'autre elle avait un problème de paralysie. Mais quand nous avons prié, l'enfant ne s'est pas réveillé. Oh Jésus. Papa, dis les gars. Ngai nazali papa ya mwana oyo koko na ye mama boti ngai mwana oyo batikela ngai na âge ya 6 mois. Donc c'est pendant na âge ya 6 mois akola ala me bokisa maladi. Je l'ai fait tomber vers 18h, vers 17h. Mwana akangami. Naina kina groupe de prière koko na habité to kene pa ya na ACK. Ngao nazaki na mois d'août. Koko na bi me matoke. Nande temba kuna ndida kubi amba liboso yango. Pona mona miracle oyo. Pèse son pouvoir. Jacob benga na west de mort. Ko pèse mitindo na bando. Papa, moi no bayena ye alamuka. Goya nyosa mulili. Et Bakatam, bam, on a compris yes. Tolingina quartier ma famille, tolingina famille, tolingi partout. Bayabaka yes was an opigo. Na bonde na komona yes. Amen. Bobuche. Yes yo yakosana. Molimwe ye yakosana. Zambe neveke yo yakosana. Bana baleli ye yakosana. Molimwe ye Zambe neveke yo yango yo yakosana papa bonga yango yakobikisa Jésus yako Zambe neveke. Maboko Lugolo,
Ngai nazali papa ya mwana oyo koko na ye mama boti ngai mwana oyo batikela ngai na âge ya 6 mois donc c'est parent na mai na âge ya 6 mois akola kaka me kotusa maladi lelo se tombé vers 18h vers 17h mwana akangami nangina kini na groupe de prière koko na habité to kene pa ya na ACK ngao nazaki na mois d'août koko na habité mais mato kende na ndete mbangu na ndete akomi amba liboso yango pona mona miracle oyo on a fait une jambe à voilà, de retour la famille nabandi ebele abatu bauti kolanda ebele pe abatu bauti koyoka bauti komona nyonso oyo elekaki na église ya pasteur Mukuna bandi kunanga révérend to évêque pasteur Mukuna ebele abatu biso nyonso na Congo na biso toyebi ebele ya ba congolais bayebi ndenge nini pasteur Mukuna asalelaka nzambe na ye. Bon, la famille kande na yebisaka bino en tout cas moi premièrement ezalaka ba habitude nanga ya koya ko critiquer mutu te ezala te ke kaka basala nzambe te mais batu nyonso nalingaka penza koya te ke no yango emataki yango ekitaki yango alobaki yango asalaki wana ezalaka banatir pe ba genre nanga te nalingaka penza koya ko critiquer mutu te nalingaka pe koya kolobela mutu mabe te ezala te ke no ye mutu alobaki ye mutu asalaki en tout cas nalobaka ngo chaque jour chaque minute na chaque seconde la famille. Bon, je m'excuse tokotana na makambo ya évêque Mukuna la famille ezaka pasi pe mawe namoni bandeko ebele balobi non ye prophète soki évêque Pascal Mukuna si réellement à se sentir que Nzambe azo utilisaka ye asalela biso démonstration ya koloba ke non akende na ba morgue akende ka kopona ebembe oyo ye akosambela ebembe wana esekwa namonaki bandeko na biso mosusu o babengi grand merci na dossier oyo kande boyebi Mama Étoiline R mosusu azalaka mwa occupé bizi na musala donc yango izui mwa temps ya kosala ngo. Bon, la famille kosekwisa mutu na bandana nukoloba kosekwisa mutu ezalaka makambo ya pasteur te to ya prophète te o kosekwisa mutu ezalaka makambo ya Nzambe soki Nzambe alobeli na musali na yeke lelo oyo kosekwisa mutu to mutu azobela mutu azobela Saint-Esprit eye ko convaincre que osambela pona mutu wana abika moya ya koboya ezate pe ya kowanga na ezate kosekwa ya mutu ezalaka teke no pasteur ye moko alamuki kana tongo na kende kosambela pona mutu kingandi mutu oya kufaki na famille wana bazana matanga na kende kosambela poke mutu wana asekwa esale makaboye te pe bongo te la famille soki lelo toyaki komona prophète to évêque Mukuna ayaki kosambela mutu aye kosekwa cela veut dire que soit Saint-Esprit alobela ye a convaincra ye yango wana na kondima na ye parce que biso nyonso oyo tozana ba capacité ya kosala ke non osambela eloko esalema eloko la plupart surtout des gens esalaka ke osambela makambo na yo ezosimba te to ezokende te ezalaka kondima na yo moko soki yo ozosambela me ozana ba doute ke Nzambe akoki kosala eloko te cela veut dire que olekisi tan na yo na présence ya Nzambe na ya pamba mais soki na motema na yo oyebi ondimelaka pe Nzambe oyebi ke prière o na osala avant na silisa Nzambe a osala eloko to ata soki asali lelo te me Nzambe a répondre ngai Nzambe asi ayoki nini prière nanga omona kake non prière o sambela un jour ekoya ko se réaliser ezalaka mwa bongo na koloba ke non pasteur Mukuna akende na ba morgue place bibembe ezali akende kosambela pour que bibembe wana elata nzoto la famille à moins que soki Saint-Esprit aye ko convaincre ye mais soki Saint-Esprit a convaincre ye te moyen asambela asala ba prière wana ezate pe kotikala kozala te kana ye moko kaka alamuka akende pona ko plaire bato ya mokili pona ko sepelisa bato ya mokili mais vous ne voyez pas que ekosimba te makambo ya Nzambe à moins que soki Saint-Esprit a convaincre yo
soki Saint-Esprit asololi na yo alobi na yo wana nde na kombo na Yesu kokende nyonso kosale ekosimba. Mais soki Saint-Esprit alobeli yo teka na kibiyo moko parce que olingi osala spectacle, parce que olingi olakisa mokili keno yo oza mwana nzambe, mais okozwa soni. Humiliation ya makasi ekoya na nzela na yo. Ezalaka bongo bandeko na ngai. Alors pona bandeko na biso mosusu o baoloba keno akende na morgue akende kosambela makambo ya nzambe esale makabongo te. Makambo penza ya nzambe esali makabongo te. Ngana lobaka toujours tozalaka pressé ya koya ko juger batu te. Yango kutu Bible yango moko eyebisaka biso ne juge pas amewa. Bible nde eyebisaka biso bongo. Soki ye pasteur mukuna azo sala ba spectacle, soki ye pasteur mukuna eza film ezaki monter vidéo monter ba planifiaki keno esali mabongo. Toza kakawa. Nyonso o to sala kana se ya mokili efuta makakawa. Avant mutu akufa, avant nini eleka, avant mabe ekota, nyonso efuta makaka na se ya mokili. Tomona batu ebele, basala mabe, ezala batu akisi, omona mutu asimba penza kisi ezalaki na mbongo, me kokufa na ye bino moko bomonaka, ndenge batu wana bakufaka. Bandoki kutu n'en parlons même pas, bomonaka liwa na bango ndenge ezalaka, liwa moko ya pasi, ya souffrance. Oh mon amour, tu as souffert pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, voire même. Pendant des années, voire même. Pourquoi? Parce que tous ces pays ici-bas, ezate que non, ma bena yo, ekolanda bana, ekolanda te, yo moko avant okufa ma bena yo, ekolanda yo, parce que yo moko auteur ya ma bena yo. Eza bongo, c'est de la même façon avec le pasteur de notre pays. Soki bango basala kaba makambo ma be, kaka wana se ya mokili, avant bakufa. Ya bango nyonso ekobima na poasa. Toza na batu na Congo na biso o biso toyeba. Toyeba bango. Toyeba bango batu a succès batu basale la nzambe. Mais liwa na bango ebela batu toyebaka. Toyebaka ta soki toboyaka na biso kande toza boye ko mentionner ba kombo. Parce que eza musala na nga awa teke no ya kosale la batu ba publicité batu o basala mabe. Nga na za nani? Nga na za nani? Nga pe na za mto masumu. Alors, toye baka keno, soki pasteur to évêque mukuna makambo oya uti koloba, eza nango lokuta, asali la kanzambe te, eza ba démonstration na yemoko, eza ba makambo yemoko a planifiaki, en tout cas la famille toza kakawa. Tokoya kola mukaka nyonso ekobimaka. Tomona ki histoire ya prophète Francis Tatou. Ya garçon oyo ayaki komitubela kindoki na ye, ndenge azaki muto bakisi, ndenge emataki ekitaki. Tovandaki. Ndeko na biso wana asalaki nyonso. Et après un jour, kande boyebi, mbongo esilisaka makambo nyonso te, esilisaka nyonso te, bakoki kofuta yo ba million lelo. Bakoki kofuta même yo wana ekosilaka un jour. Mais garçon wana malgré ba mbongo bafutaki ye, toza awa tomonaki biso nyonso. Garçon wana ayaki ko démentir. Garçon wana ayaki ko bimisa nyonso keno tala kutu bafutaki nga boye, tala kutu imataki ekitaki. Tomonaki biso nyonso ata soki ba biso moi personnellement na boyaki kokota dossier wana, mais j'avais juste compris que non, Nzambe azalaka souverain. Nzambe soki lelo koseli ye likambo yebaka keno ata lelo soki agir te lobi kuna akobimisa yo kana poasa. Ezalaka bongo. Alors na makambo ya prof évêque mukuna kande boyebi. Si réellement évêque mukuna makambo oya ye kosebisa mwana eza histoire fondée, eza makambo ya lokuta, en tout cas la famille toza kakawa. Un jour tokoya kolobaka. Un jour tokoyaka kobeta lisolo. Toza kakawa ekobima na poasa ekobimaka na kunzu. Soki pe eza ya solo, toza kakawa. Ba o bazondimela yete, toza kakawa. Un jour bokoya koloba bino boko keno makambo yo ezalaki penza makambo ya solo. Papa oyo asambelaka Nzambe solo eza bongo. Donc nyonso ya poasa nyonso ebimaka nango na kunzu. Makambo ata soki obombi yango ndenge nini, ata soki obatami ndenge nini, ezalaka ka na jour J o tolobaka biso moko jour J ebimisaka nyonso penza na poasa. Eza bongo. La famille. Eza ka bongo, eza kutu teke no, bazoko sela ye. Toe, o balobi ya solo, en tout cas, nga nazalaka na tawana te. Nazalaka penza na tawana te. Yango bandeko na nga na ye ko profiter pe ko pesa na bandeko na biso conseil. Conseil nanga na koya kopesa surtout na ba o nyonso balandaka mama Étoiline. Je sais que la plupart ya o balandaka nga
baza penza basala nzambe. S'il vous plaît, olandaka mama étoiline de partout. Eloko kana koki koyebisa yo, omoni bitumba soki etelemi na nzela na yo. Soki mokile komi koloba, gardez silence. Garde seulement ton silence. Nzambe ya lola, oya telemaka pona ba oya ye. Nzambe ya lola oya tikaka ba oya ye te, akotelema pona yo. Parce que ye aza nzambe. Bible ezoloba, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Yo vanda na yo kimia. Ata soki omoni eza makambo bakoseli yo ndenge nini. Ata soki eza ndenge nini, o ayibaki, o asalaki boye. Mais soki oyebi ke de ton côté tu es innocent ou innocente, garde ton silence. Ozana besoin ya ko répondre mutute. Et kozalaka na temps. O nzambe abimisaka nyonso na poasa. Et kozala toujours na temps. O nzambe atiaka nyonso ya kuku na poasa. Oyo nzambe ye moko atelemaka. O nzambe ye moko atikaka ba oya yete. Ezalaka toujours na temps. Alors, yo garde silence na yo. So yo ozalaka mutu kumwa likambo ebimi agitation e bandis ko tango ozo lobaka wana ozo mona teke no ozo fongola banzela mosusu ba porte mosusu oyo efalaki ekangama. Ozo fongola ba makambo mosusu oyo efalaki ezala kutu en existence te. Yo komi ko fongola ngo. Mais soki ko garde silence okomona yo moko ke no yo Zambe ona sambelaka ona belelaka ye wana aye ko répondre. Eza mwa bongo. Nga eza conseil oda koya kopesa bino. Surtout mutu oya sambelaka. Mutu oya sambelaka, mutu oya yebi nzambe. Aza mutu moko azalaka na ba principe na vie. Aza mutu moko ya kimia alobaka ebelete. Mais ayoka kande. Soki ozaka mutu, nyonso bakoloba nga pe fona loba. Nyonso bakosala nga pe fona défendre. Oko défendre ti mukolo nini? Ti mukolo wapi? Ti wapi? Hein? Babilo mosusu tu n'as pas besoin de te défendre. Babilo mosusu vanda kimia nzambe ye moko na tangu na ye na ngonga na ye akoya ko défendre yo. E mata ekita atana butu atana moi ye nzambe. Oya ye baka vérité aye baka lokuta. Akoya ye moko de son côté koya ko défendre cause na yo, koya ko défendre bomoto na yo, koya ko défendre yo. Eza mwa bongo, ezalaka pe mwa bongo na système moko ya kitoko. En tout cas, courage na évêque Mukuna, évêque Pascal Mukuna, nzambe oyo zo salela, soki eza nzambe ya solo, a continuer toujours komi monisa na vie na yo. Soki azape nzambe ya lokuta kande batu ba oloba, yo moko kaka nde oyebi nzambe oyo zo servir. Mais soki aza ya solo, en tout cas prière nanga ezali ke nzambe a continuer ko pambola yo, a continuer ko garder yo, azala toujours elongo na yo, a utiliser yo surtout et encore puissamment parce que ye aza nzambe. Biso tondimelaka na nzambe nga nandimelaka penza na miracle nzambe. Na yebaka keno oyo ezalaka impossible na miso ya batu epai na nzambe nanga ezalaka nango possible. O batu ya mokili bakoloba keno na kokoka te, na kokoka kosimba te, mais avec Dieu okoki kosimba parce que aza nzambe souverain, aza nzambe oyo atikaka ba oyo yete, aza nzambe oyo atelemaka pona ba onyonso balukaka ye na ndenge moko ya kosakana te. Voilà. Grand merci na balandi nyonso o balandaki biso du début jusqu'à la fin kande boyebi. En tout cas, merci mingi na bino na ba OP ba komelaka biso ba message, ba remarque, ba reproche, ba compliment. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye bye.